Bonjour, bonsoir, c'est l'heure de Pont de l'Arc que vous êtes en train de nous suivre, votre émission Karine et Loubou. Vous êtes surpris parce que habituellement, on a la masse solo, mais na Karine et Loubou Lelo pour vous présenter cette belle émission. Nous sommes si heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de suivre votre émission Karine et Loubou. La présentation, c'est votre humble serviteur RK Maestro Câble-Mère. On a réalisé ce Gloire Ngoma, abonnez surtout à Karine. Yamado TV, beau continuer qu'on s'abonner awa. Vous voyez que l'émission la bino Karine et Loubou, to betarama sola rolamba, to betarama sola rolia, to la qui sarapé, bato bazara la mode difficulté à cuisine, nini, vous créer ba plan, bébé Loubou mususu ya sika, et surtout pour la biso bato to zara libanda, et au moment où frite pe. Papa Rolemba tout ça les mots le bois mboka et ça la bien le l'autre solo la paix pour yambastar na bino né à travers elle on va savoir mon vie na eto ba carrière na et puis to koyeba nini oyo a bombeli biso lokola et le bout mokolo lelo. J'aimerais directement entretenir avec mon invité Samantha. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Non, santé, ça va bien. Pour la bateau, il y a eu occasion Rolanda, première fois la Karine Yamado, peux-tu te présenter? Nga, Naza, artiste et comédienne. Samantha Mouchi. Donc, c'est ça. Samantha Mouchi évoluera. On évoluera dans le groupe Pléiade de Mboutamasebi. Ok. Samantha, le lot mingi membre Rolamba. Ouais. Où est Colonie? Nga naza kota mama bandundu kota papa kisangani donc kota papa lokele kota mama musakata bébé ça vous marche pas tali bomoloba oui ba confondara na baluba vraiment nani apprenant Rolamba bon ko apprendre nga kolamba mingi za koko na biso poko kona biso tanto za mikeso ka zo lamba oye wana te tanga kozwa kati yo banjolo kwa tio pilipili akanyo basingatie na moi surtout nga neti misala na kokate soko kona biso te mena yeba olamba te c'est vrai ouais première fois lambara pena biloko bat balière les arabes non yeba esute réaction bato zara baka moi jour na lamba mba ya liboso je crois bato bakamwa ouais bakamwa point parce que baki sur terre bandima te bonga ndola mbakabilo ali yoto ya linzanza tomate bonjour salon a parlé et surprenant bato fort ouais OK lelo bombeli babonné à madoni ne olamba nini surprendre bon na bilobuni na bombeli bango ndunda batambisa kokauka na nguba mbesu na nguba momba te mbesu te nguba pena ya mbesu banika na pembeni nango to accompagner na quiz na fufu. En tout cas moi personnellement première fois na lia le bout oyo ya nguba ya mobeso banika donc to goûter ensemble avec vous pour ta photo qui na cuisine to ba mélange ni no salo sombi ni no bonksi ni na sombi ndunda na sombi mbisa kokauka na sombi mbisa kokauka ponga pofra mingi mungusu to njombo mais na sombi mungusu na sombi quiz na ba épices na ba tomate ndembi aïe donc nyo surtout bango moko ba mona ba télé. Alors tokende to mona pe to eba ne mélange ni maman au sale et puis na suka aroba na me camper ko rappeler biso ninga au sale mélange ya bilo na enyo surtout donc si mon réalisateur est d'accord avec moi toleka. Manette ya kosuka biloko o de na kataki tomate matungulu na ndembi oyo pilipili ya mbuma ya vert awa to na céleri na poivron puis tanga de na sukola na ngango mais na bakisika lisumu mai po
nazwi céleri nanga moko natie nazwi ndembi ndambu natie nazwi mpe matungulu ndambu natie nazwi mpe poivron ndambu natie oyo mbisa okauka nanga nakotia yango na nini pardon nazwa mai ngaso na olamba na tiaka nanga nyonso nalongolaka mikuwa na mitu na tiaka nanga elebisa ndunda mbangu naotia bicarbonate na balola ya lutu bomoni ndenge ezoleba me moto mosusu mpe soki alingi alamba na yango asala boye te akosukolaka ndunda akatikati atie na moto atie biloko nyonso tu mbala moko ale loko afumba atika yango etoki ti erobele
Parce qu'on a préféré à Colamba. Parce qu'on a bois comme maillot. Aïe. Nga tiaka bongo après na finaka. Na bosa na kotia pe aïe na cuisse. Mati bilo na ngani yoso mbala moko. O pipi la mbo. O matungulu, céleri, ndembi. Tomate mbuma na mbisi na ya oka o ba kib na nga me moyo tanga kombo ezate et ma wa publicité
Mon tout kibika o ya moni ya otia bien. Nga atira siko 3 sortes ya kibi. Moyen otanga bakombo la ngote po eza roi publicité quoi. Wana siko so boni boye baba kibi oyo. Il faut siko ko solola nanga en coulisses. Ça m'a inquiété. Na ofina ba aye nga atia ngo mobimba apona fini siku komi prêt pour na kogalinga ngo oto ofina na ba aye. Na tie nguba na mubesu
nous dans la biso ebeli nous dans la biso ya lelo ebeli et puis tokoyeba
ndunda oyo ezara beaucoup plus écolonini écolonini balia ndunda parce que nga depuis na botama nanu na lia yango to c'est la toute première fois yolia ndunda ya mwamba ya nguba ya mobesu lelo maman na biso faut expliquer biso atie nini abande ko sala ndenge nini abande ko rappeler un peu baboni na biso nyoso Karine Yamado TV ndenge lambi yango malembe ti ekomi na suka awa et après nous allons goûter toyeba est-ce que mpe kitoko maman expliquez nous baboye na biso ndenge bandi ko lamba et puis biloko nyonso ko tia obande ko tia nini obalusaki nini ozangisaki nini na ndunda na tie nguba mobesu na tie tomate ya mbuma na tie kib o moyena tanga kombo ezate na tie nini pilipili ya mbuma ya mobesu na tie poivron na tie litungulu na tie ndembi na tie céleri donc bilo ekoti yango wana ochango nyonso mbala moko après beli kaka to banda ochango mali non nazwaki ndunda na ngai na tie mai na moto tango mai etoki na kitisi na se na tie bicarbonate na sopi mai wana na ndunda po elembisa yango tango elembisi yango na sukoli yango to na sukoli yango nde na kati yango malgré tout efali za mwa minene na kati yango na mesure nga na lingaka wana ali na zwi siko biloko nyonso tu nguba tu o na tangi na tie ala après na tie yango na moto nguba bongo so muto azwi tombo possibilité ya mwamba kaka ndi bato mosusu bazaka libanda to mosusu na ndako azalaka na mwamba eza mpe possible asawa na mwamba nguba okalinga to ilfoka na nguba mobesu oyo ebongaka nguba mobesu elubu eza ekolo nini bato ekolo ni balingaka yango balamba yango bon oyo eza recette moko nga moko nalingaka kosala yango boye nayebi nde te mpo na ekolo nga nde nalingaka bilamba yango boye eya nango mpenza mpo na ekolo te en tout cas eza nango na ekolo te moluba mokongo mongala motu tu okolia na yo et alors maman to goûter bongo na suka toyeba ndenge nini ekobima soki eza kitoko to te suis avec mon frère bonjour comme bonani Didier notre frère Didier aza diplômé na biso j'ai combien de pourcents 52% option commercial. Ok, félicitations mon frère. Avec mon frère Didier, juste 52%. Petit Didier. Azando ya papa ne Didier, petit Didier, donc Didier Bastanga. Okay. Donc grande sœur Onga la Landi na Sima. Moi on a les Bousso. Ok. Alors, et ça l'a bien ensemble avec Didier, notre nouveau diplômé, Tomeka. To déguster soupe oyo. Et puis on peut savourer un peu à vie na yo. Au côté de la maman té. Un peu blanc à ma mère à la cagou. Avec Montréal, tous les gâteaux goûter quoi. En tout cas, Tolier, Totondi, oh là là, maman, félicitations. Merci. En tout cas, Biloro Victor, honnête, dans le film. Moi, je ne vais pas bateau balandi, je vais pas abonner sur Karine Yamado TV. Lilo balangi zakaka. On a passé bon on bamboté partout au Holandanga. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air oyo. Nous sommes au Holandanga. Donc les deux na c'est une recette oyo surtout na bat oyo. Ba mesa na biloko moko lamba mingi ya ko changer pe recette mususu à continuer pe na oyo eza bien poza ndunda eza légumes eza na vitamine eza bien surtout ko pesa ngo ba na po bandunda eza bien pour na ba makila ba nindi yango na ninga recette po ba ne bele ba linga bandunda te au mona so musuni Hollanda musuni mais tant on sala un système oyo et pesa mona na goût ya rolia na posa ya rolia donc
biloko yango wana nasaleli bino oyo amona eza na mituna akobenga yo yo koyebisanga na korépondre. Ebongo tomoni oaccompagne on a quiz na fufu, est-ce que ça peut possible baaccompagne biloko mosusu lokola côté? Bah oui, nga eza ndenge na sepela kosala bato mosusu mpe ndenge esi ekoti nango mbisa okauka bongo akolia neka bongo mosusu asomba mwa likayabu na ye kaka atumbi mosusu mpe akalingi mosusu mpe akosala ne soso ne atumbi mosusu do ça dépend ekipara te. Ok, merci beaucoup maman. Mpe ndenge eza boye okokolia yango na makemba okokolia yango na loso okokolia yango na biloko nde eza bokolia yango na biloko na nyonso to olingi oliela yango. Ok, Rolé on a bilo retour, maman to comme na biso avant aussi ça na yo, to que on tous on a diplômé la biso papa. Coco ça déjà clair, le bas vérité. Ok, on est aguma kasi ça c'est pas un enfant. Aguma kasi. Ya solo. En tout cas, merci beaucoup. Non, franchement, bilo Rozaki très bien. Bilo Rozaki très bien. Maman prononcer ça m'a bon t'es pas fan na yo, pas bato balanda ki. Bambo te penza za nango te po to ana esengo mwana zwi ya ngai pe ya liboso kala mingi te donc après une année po comme dia na 5e donc to ya na bino sur rendez-vous ya diplôme susu donc on a pesi mbote na bato surtout bazo landa ngai bambote na bino sikane surtout écouteli bino lelo nde na tanga na koma mutu te lelo bon tanga mo mutu donc bato nyo sera balandi bambote na biso. Quant à moi je dis un grand merci à toi Montréal et Gloire Mungoma ainsi que à Mami Karine Yamado. Bon continuer à s'abonner, bon continuer à s'abonner. Ah, quant à moi pour terminer, je te salue mon vieux Blaise Rossi, Lolendo, Sylvie Sieno. Moi c'est Pembeti l'éternité quoi. Un grand merci à toi Princile et à Matondo Aigle jaune mineur Moratika en Angola, c'est toi. Un grand merci na bato nion surtout pour continuer à kolanda biso pas nous pour continuer à soutenir biso biloko l'équipe bien journée l'équipe kitoko zo émission bandela tala ngo soza na poso sela ngo papa to bala na ndaku et ko sala bien. Nous quant à nous on se retrouve à la prochaine numéro. Ciao. Ciao.